Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Suanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite bachikai. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana un plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi melanga te ba Saint Thomas collègue nanga bodo yemo apesi la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo apeseli. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Oh, merci Maman Eugénie Kakoti déjà. Merci Maman Eugénie Ka. Oh, elle y passe à côté. Hein. Merci Papa Delus Ika. Merci Jeanne Chungu, Maman Jeanne Chungu. Tout sur la juste actualité poto, hein. Actualité poto grande, bamonzo le kana poto. Tout ça basango ya sengona ya mawapezali. Tout sur la moi tout à l'heure. Ah, on est ensemble, merci maman Jeanne Chungu. Merci pour ma mère. Tout sur le cas, moi, que ma solo ya ndeko na biso artiste na biso monene na kombo ya Mystère Chatoul boyebiet binos boyebiet Mystère Chatoul a éprouvé. En tout cas, vous partagez vidéo, vous partagez parce que lobby tout ça na matangeza lobby, il faut tout le monde apenda bato oyo balingra Mystère Chatoul baya. Vous partagez nos vidéos aussi, s'il vous plaît. Maman Eugénie, mais quand on tient de la vie, bandeko, bazulanda, baebina nous sango, tindela bango, partagez les bango. Maman Jeanne Chungu, tindela partagez vidéo. Myriam, hein, Myriam, partagez vidéo Myriam, la ligne surtout il faut partager mingi. La ligne partager mingi. Pour n'aopé ça moi nouvelle il y a matanga ya Mystère Chatoul. C'est pas Mystère Chatoul qui a coupé, moi on a eu Mystère Chatoul a coupé moi si a coupé les grandes filles dans Mboka Kinshasa. Alors matanga zalobi yango photo informer bato parce que bande connu so obayebi Mystère Chatoul obalingaka ye bayebaka Mystère Chatoul a éprouvé vraiment. Myriam partagez nos vidéos, vous partagez Maman Eugénie, vous partagez l'obéza jour Mystère Chatoul attié pour la matanga on a
kozala na ye longo eza bongo na Saint-Denis na gare à Saint-Denis kaka wana na sima gare à Saint-Denis salle eza wana 17 boulevard de la Libération eza pesa obunga te donc 17 boulevard de la Libération eza pesa obunga te Gina Vado merci partagez vidéo Donatella partagez vidéo juste une nouvelle il y a matanga pour la mystère Siatoul aote koku fait la grande fille na ye na mboka Kinshasa alors lobby vendredi matanga eza bongo na Saint-Denis a juste salle où ezalaka la sima ya gare à Saint-Denis 17 boulevard de la Libération vraiment oyo so alingaka mystère Siatoul oyo ayebi ke mystère Siatoul asepesaka ye tozanga te toya kolela na ye toya kolelisa ye longo esala biso bien déjà meilleur partagez vidéo boya penza boya o patana numéro ya mystère ya Siatoul akobenga ye a souhaité ta ba condoléance o azana ngo pété lobby ayekaka na matanga et usalaka bien présence eza pena nécessaire ya kozala wana moninga malamu bayebaki na tango pasi tango bisengo c'est bien mais tango passe aussi il faut tout sunganaka donc message Siatoul aza ndeko na biso aza famille na biso akufelaki ya ye mwana jeune fille na ye na mboka Kinshasa alors il faut tozala wana tout lelana ye longo akozala ye moko te alela kaka ye moko aloué salle wana bazwi yango mpona biso nde toya kolalisa ye butu wana biso bandeko na ye toya kolalisa ye na butu wana bacomédien baartiste comédien bajournaliste bachroniqueur bachronifuati bamusicien basportif naobeta c'était vraiment mystère Siatoul aza moto na bino mystère Siatoul asala biso ba plaisir na mboka poto mystère Siatoul soka za wana tozala toujours na sengo to sekaka po balobi ko seka elongolaka ba stress alors mystère Siatoul pendant que tozako lela ndeko Mindondo tozalaki na matanga ndeko Mindondo na ye moko mystère Siatoul tozalaki na ye asekisi pe biso toseki babilili peza na ba internet bomona na panda sangwa Congo bilili yali bomona aussi ne pas ya diamant noir véritable Gisèle Eumba ezali bomona nde mystère Siatoul asekisaki biso lobi nango ayebaki pete lokola liwa pe elaka nango lokola moyibi kosekisa biso lobi nango ye pe susu koleli makila bo partager vidéo oyo tout sur la rara masolo ya liwa ya mwana mystère Siatoul na mboka Kinshasa mystère a juste salle na Saint-Denis pour tous ala na elongo lobi vraiment on soit yebi mystère Siatoul o alingaka mystère Siatoul bozanga te vraiment s'il vous plaît boya tous les lisaye elongo adresse zaka moko eza bongo na 17 boulevard de la Libération 17 boulevard de la Libération eza bongo na Saint-Denis juste na gare à Saint-Denis bato bokuta gare du Nord jusqu'à RERD tina gare à Saint-Denis okoza RER ozaka likolo kuna tina gare à Saint-Denis okitika la gare à Saint-Denis juste na sortie à Sima kobima sortie liboso te bima na sortie à Sima tango bima na sortie à Sima kotika na sa immeuble wana ozomona salle kobima na sortie liboso te bima na sortie à Sima na sa immeuble omona salle vraiment on nous en attend lobby azan na pesa okende te tout disposer batana biso pona ko zala na mystère Siatoul longo tout participer na ye na ma o azan nango depuis samedi tirelo depuis jeudi depuis vendredi tirelo mystère azwa ki nouvelle wana peut-être ezaki vendredi nde makambo ya azwa ki nouvelle wana makila chose na numéro mystère Siatoul obengi et vous savez bien déjà meilleur chose na numéro mystère Siatoul obengi et vous savez bien mais lobby ezapé malamu mingi so ba présence na bino pe monani wana et vous sala ye esengo mingi et kolongole peut-être moi douleur o azanango mandambo ko kende aussi so amoni présence na biso bato tozalaka na ye o azana tante c'est bien bon o azana temps vraiment boya tout les là na mystère Siatoul longo alors nouvelle on la ko pesa bino pourquoi lelo za penza ngwana nouvelle on ka ngwana ko pesa bino mystère Siatoul
akufelaki grande fille na ye mwana na ye ya mwasi na mboka Kinshasa. Mister Satul azwi salle na Saint-Denis pour tozala na ye elongo. Alors lobby tozala na ye elongo vraiment on so azana place en qualité président Bachala venanga président Bachala président et Zola Babouaka merci pour partager vidéo parce que lobby za matanga à fois tu ba nouvelle té ceux qui ba ebisiyoté mais à travers Facebook à travers masolo to sala oyo ndenge bolandanga boyoboyo ki yango boko transmettre aussi na bandeko mususu o bayeba ki yango te ba meka pe ko yeba yango parce que Moulos Kanto Mister Satul a kufela imona na ya mwasi Mister Satul soki vraiment Moulos Kanto Mister Satul za mutu na yo partager vidéo oyo panza pe sango na bandeko mususu o ba éviter que Mister Satul azana matanga Mister Satul azana matanga akufeli grande fille na ye na mboka Congo Kinshasa. Alors lobby vendredi à partir ya 22h 22h tokutana na salle Zabongo na Saint-Denis 17 boulevard de la Libération. 17 boulevard de la Libération zaka juste na gare à Saint-Denis. Baine so boya na banzela ba transport ya train ou RER train. Bokitika na gare à Saint-Denis mais faut bokita na sortie bobi na sortie o eza isolé sortie à sima wana nde bo traverser kana se ya immeuble ezalaka wana bo mona mbala moko salle wana place ba kusala matanga wana to ya kolelisa moninga na biso ndeko na biso frère na biso wa sepesa biso. Alors mingi olobeza nango te pour na makambo ya Mister Satul vraiment to sukisango awa pour eza nouvelle ya mawa. Déjà on a lobby et puis to partager na bayene so o bayebi yango te ba meka koyeba yango na biso be na bino be baye o bolandi ngai na poko lelo bo meka aussi ko partager yango aussi na bande comme o bayebi te po te bayeba ke lobby vendredi na partir ya ba 22h tokutana na gare à Saint-Denis juste derrière la gare de Saint-Denis ça les awana o bayebi salon ya Papi Kanza ezaka juste à côté kangamala salon ya Papi Kanza. Vraiment loboko mutunayo champion ma gauche mutunayo Mister Satul aza éprouvé à kufele jeune fille naye vraiment lobby eza matanga eza bongo na basu salo ezaka na sima gare à Saint-Denis triple K Mister Satul aza mutunayo Mister Satul akufeli jeune fille naye na mboka Kinshasa. Alors matanga eza lobby na sima ya gare à Saint-Denis. Adresse Zabongo 17 boulevard de la Libération. Donc juste na gare à Saint-Denis na sima nango so bobimi na sortie o sima sortie za ka isolé wana bobimi wana au traverser quand la carte ya ba immeuble wana bo mona salle en face. 17 boulevard de la Libération. Lobito kutana triple K grand réalisateur obi sa ba réalisateur nyonso obi sa ba caméraman nyonso ba chroniqueur na ba chroniqueur na ba journaliste na ba sportif ndoko la maître champion magouche obi sa ba nyonso ba ya wana lobby to kabula mawana Mister Satul et ba musicien aussi hein boko zanga pété hein Chancelvi Matila merci Chancelvi to kuta na lobby na matanga ya Mister Satul ça va bien triple K na tangi yo le sous triple K lobby to kuta na Mister Satul a mutu na yo de muito tempo boyebani bandakala il faut ozala lobby to kutana to lelisa Mister Satul longo to vanda na ye eri so mto panzana panzani donc à partir de 22h to zawana o akena minuit akei o akena pena 1h o pa otandi na tongo sawana pour mezate l'essentiel tout le monde sa présence na biso wana pour ça la épée bien kolala libanda pona mukolo moko ça nango pelo côté vraiment ya on a sengi na bino nyonso na sengi na bandeko nyonso na sengi na bandeko nyonso oyo penza ayebi Mister Satul o pasa na nouvelle ote à travers nouvelle obo panza ngona bandeko mususu oyo bayebi na nusango ote ba meka koyeba yango vraiment mingi akolobeza te ngai penza
na komi kotika bino pona masolo ya Mr Satoul. À tout à l'heure to kota pona masolo mususu. To kota bino masolo mama muki masolo ya mboka to solo la yango tout à l'heure. Mais pona siko vraiment la sengi na bino nyonso bandeko so bolandinga la poko lelo bo partager vidéo oyo lobby eza matanga Mr Satoul akufela ki mwana na ya mwasi vraiment aza artiste oyo asepelisa biso et puis aza simple comme bonjour na ba soirée nyonso ato opesi le côté ayaka soko bengisi ye akomonisa sa présence na ye alors to sungaye to ya matanga on pas Monique a ko soulager Mr Satoul na moi quelque chose parce que j'espère fois qu'il n'est pas kin et ça la pega bien physiquement financièrement aussi ça la bien et moralement pourquoi pas donc au besoin la numéro Mr Satoul beaucoup bengaye bo solo la bo tunaye ba ezo kende nini op besoin numéro te na pesi no adresse pour na kuta na Mr Satoul on zo bolinga kaye bo ya kuta na lobby na 17 boulevard de la Libération na gare Saint-Denis. Merci bande konyoso oyo bolanda kinga na poko lelo vraiment nouvelle na ko pesa bino pona masanga ya Mr Satoul yango wana na lobaki so na pesi yango lelo te lobby ekoma trop tard lobby ekoma trop tard pona pesa yango na préféré na pesa yango lelo po boyeba yango déjà lelo lobby bomi bongamaka ke moi absent na ndaku pona matanga Mr Satoul ya mwana na ye et osala bien bana changu bana kini nyonso mobimba changu kaka te po Mr Satoul akasuya changu te akoma ya kini mobimba bana kini vraiment boya tous les Mr Satoul longo mingi orlobeza te ba lion de la presse na sengi na bino ba lion de la presse boya ba lion de la presse invitation eza nango gratuit eza matanga chancellerie eza matanga ba lion de la presse na sengi na Gisèle Ewumba le véritable diamant noir na sengi na Dembo Wemo mwasi ya mandefu na sengi na 5 étoiles de love étoiles d'amour na sengi na Kaya Man Yannick Kaya na sengi na ML Lorraine Mama Vice na sengi na Lanette Katanga na sengi na Balio de la presse JC Mwanda kutu yokutu sans oublier JC Mwanda kutu ko JC Mwanda tala Mr Satoul tu sengi na Pata plus MP Pata plus tu sengi na Edo Flash Queen Fanabi Myriam la Tour Eiffel vraiment boya on attend va comboter nabi ke bozaka toujours Balion de la presse mais peut-être on a oublié va combo bozongo mabete boza toujours Balion de la presse fierté à média na poto eza Balion de la presse so taliba on ne se va tourner na ba sala makambo na média na Paris eza Balion de la presse et Teddy Mola sans oublier Teddy Mola à quoi ça sert toi na posa na yo nanu diamant toi na posa na yo Mr Satoul akufeli yaye mwana Balion de la presse na sengi na bino présence na bino est très nécessaire boya tout couvrir événement wana et ça bien makasi Moussa Kolila mine donvo posa na yo zawana to na posa na yo tout ça mon qui tout belé ba musu ba komzo kima mais moi tout tanga ba komzo sur la wati merci maman la biso Ika et Jenny Ika merci na ndenge pour participer na masolo ya Edino Image papa Ika Delis merci aussi vraiment zo ndenge zo landanga zo mona on zo landanga merci et tout participer la marraine Fololo merci ba poko elamu tout pesi na MK Muswahili ba poko elamu Jason Matondo ba poko elamu tout pesi Valdo Donatella Bambote passe aux ali vraiment minga olozati Rico Jenny tiamuna yokuto to lobanini to kutana ka lobiti Rico Jenny tiamuna to kutana ka lobi vraiment iza malamu mingi tuzala na Mr Satoul tu vanda na ye o komona na kokoki asimi nzela kei mais présence na biso eza na très nécessaire na ba makambo ya ndengwana il faut tout le monde naka et ça va bien merci Rico Jenny merci vraiment na ndengo soutenaka Edino Image mopandi sango ya Congo
Merci Maman Ika et Jenny Ika ndengo soutenaka Edino Image mopandisa wa Congo. Merci Papa Ika Delus ndengo soutenaka mopandisa wa Congo. Merci apôtre dédié qui est sur Sakani Nkukao apôtre. Merci vraiment tous à l'ensemble. Lobito Kutana na 17 boulevard de la Libération ezabongo na gare ya Saint-Denis. So komika na gare Saint-Denis ya pesa obungate au tunikaka 17 boulevard de la Libération au komona salle Paola Lopez vraiment tokuta na lobby na 17 boulevard de la Libération na gare Saint-Denis parce que matanga ya mise Seattle eza lobby kuna. Et Jeannette Malangi, maman na biso Jeannette Malangi na peso bambote peso zali vraiment lobby eza sur oyo ministère Seattle a juste salle pour être tout sangana tous les lisaïe vraiment tous les savoir été tous à la wana surtout biso bapandisa ngwa Congo Paola kozangati na poussa na mona yo lobby na matanga ya ministère Seattle na ba lion de la presse nyonso na poussa na mona bino maman international. Merci vraiment Mami Ngeni des royaumes, merci pour ça nouvelle il y a Mystère Seattle moi na ya Kufaki vraiment Mami Ngeni so posant la temps ya koya Paris ya à Paris parce que Mystère Seattle aza mutu na bino Hollande tina Paris za mpe musikate hein ojinoka mutu kaoyi Paola Lopez vinanga Bibios Lufulu soko za na temps lobby yaka tout qui matanga ya Mystère Seattle ça le bien les gouverneurs Bibios Lufulu mobali ya maman na biso Marcelina vraiment na pesi maman Marcelina mambote mingi pasa zali maman Marcelina soutenir Edino Image vraiment mingi rolobezati nga na komotika bino parce que nazana masolo musuna kosola tout à l'heure aussi c'est là pour na matanga Mystère Seattle vraiment boya tous les lisaïe longo tout vandanaye on est sur mon ata 1h30 ata 30 minutes pour méditer ata 1h Ozoye est-ce que ça laka Patrick Malovengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express Angola Brazza Kinshasa bozana problème ozana besoin tina biloko Global Express izali agence ya si o bakutia bilongo pe uziango na silence nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola o wapi Global Express batu buzana na Kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numero 9 na Kasavu bana Guinée bana Mikili bana Belgique bana Saint-Étienne bana France mobimba babi agence ezaka moko mama na Global PM Express Patrick Maloven à air d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bana bino batu kuzali na poto wabili kutinda biloko ngela na Afrique na uza kutuna Global PM Express izaka wapi izasika kubunga te izabongo na Satorus so na Satorus okoti Satorus otuni numero 25 Green Léon Bandiku wana okumana Global PM Express. Global Express ils ont aidé population congolaise communauté na biso autour en France pour la ressource la déronation basée à l'étranger précisément na Congo Kinshasa Angola et Brazzaville. Tous ça na toujours tinda ba poli tous on va fête au tinda ba conteneur le fret maritime na le fret aérien au tinda en avion le tinda pour petit poli ba poli express au cela va des jours et surtout quand on a fait on a un service funéraire au cas où j'ai pour un décès pour hésiter tout le monde a mis au fouti à la poto au salut maramio sur ma kine na ndenge ya biso batapoto au l'équipe agence au jus DVD na yo au moni ndenge prestation et les kaki na kine selon vous na yo Bandiku Global PM Express izali agence ya si o bakutia biloko pe uziango na silence nyonso pona biso awa izali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance
sérieux nga atika biloko siko nake komitika nga moko na bimata